Et merci une fois de plus encore. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je me présente, je réponds au nom des frères Alpha. Je suis venu juste pour vous informer, pour introduire encore notre site Congo Mon Christo ou notre page Facebook Congo Mon Christo. Alors, notre site Congo Mon Christo, c'est juste une plateforme pour propager l'évangile ou faire la promotion de l'évangile partout dans le monde. C'est ça qui est notre but. Dans notre site, c'est une chaîne ou c'est une télévision qui va transformer des vies. Donc c'est pour cela que nous vous invitons toujours à brancher sur notre page Facebook ou encore notre site www.congomocristo.com juste pour avoir des différents messages. Donc nous lançons encore des messages aux hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Si le Seigneur a mis quelque chose à vous, n'hésitez pas à nous contacter pour passer dans notre studio pour partager ce que le Seigneur a mis à vous. Donc, c'est pour cela que nous sommes là encore pour faciliter cette tâche-là. Et nous ne demandons pas de frais pour passer dans notre studio de Congo Mon Christo. Seulement de nous faire passer un coup de fil ou de nous contacter sur 00 353 86 365 14 48 ou encore 00 353 87 60 13 229. Que Dieu vous bénisse. Donc, sentez-vous libres, car nous voulons juste propager ou faire la promotion de l'évangile partout à nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore connectés comme nous. Donc, c'est ça, et notre but de faire passer le message de l'évangile, car nous sommes tous missionnaires. Donc, nous avons la liberté de choisir. Voilà, là, c'était juste une petite annonce pour vous informer, pour savoir le but de notre chaîne de Congo Mon Christo. Merci beaucoup. Ndeko Palingami Katinan Kolo. Ngai Nazali Momuna Kolo. Tope Molingami Yan Kolo. Na Kombo Yandeko Alpha. Biso toye liboso na bino. Tonaye liboso na bino. Liboso na bingunduka na bino. Pona ko pesa na bino. Message moko obele ya moke. Message ya moke neko pesa na biso. Ezali obele ke tozali bandeko oyo tozali ko meka ko manyola maloba na kolo ko panza maloba na kolo bandeko bazali ko manyola yango na mokili mobimba bongo oyo epesa biso tangu soki kolo atiei mateya kati na motema na yo olingi okabola yango na bandeko benga biso na nzela ya singa na 00353 86 365 14 48 bongo tokoyeba na koyamba yo pe ya koyeba ko bon satangu wapi ko koleka na sala biso pona koyeba ko manyola maloba na nkolo oyo nkolo a pesi na yo pona ko kabula yango elongo na bana na nkolo to na bana nzambe iso tika ite nkolo ayeba na koyeba ko pambola bino baye oyo bokolanda to pe bakozwa lisuli baku ya koyeba kokutana na biso na nzela na bili oyo to na nzela na teknoloji nkolo ajala na bino botika na boyenge beni mafuta na kolo ezinga bino waneza yaki molobeli wa bino ndeko Alpha. Brother and sister in Christ, I would like just to inform you about our Facebook page Congo Mon Christo or our website www.congomocristo.com. This is a platform just to share the gospel principles of the Lord. As we know that we all came to this world, we have the mission as a missionary to proclaim the word of God. So, brother and sister, pastor, evangelist, doctor, whatever, if you do have the Lord put something in your heart, you want to share that with all the children of God, those who have got the opportunity to accept Jesus as the Lord and the Savior in their life, this is the space for you to come over to share the principal gospel of Jesus Christ. This is our mission. Wana ezalaki wabino, ndeko wabino, le frère Alpha. Na kusukisa pour le moment tozali na espace évangélique. Na 4 espaces évangéliques tozali na ba émission. Émission na biso oyo ezali na espace évangélique oyo tobengi na kombo ya Word of Encouragement. L'émission Word of Encouragement qui est présentée par notre sœur Hortense chaque lundi
de 21h à 22h. Donc, nous sommes là juste pour vous aider à faire passer vos messages. Je dis le message évangélique. Alors, nous sommes là, dans notre site 100% chrétien, pas de polémique. Et nous ne critiquons pas les gens, nous ne critiquons pas le message. Nous voulons que vous puissiez mêler vos messages évangéliques ici dans notre site Congo Mokristo. Que le Seigneur bénisse. Bongo, tout le monde na malaisima.